Et puis, les camas avancés. Au mieux, passons à l'histoire. Soyons avancés. Parce que les lots, tout le monde va là. Ceux qui le voient de la Florence à la guitare. Voilà ça, quand on a besoin pour un petit, quand on a besoin. Soyons avancés. C'est que les lots, oui, de vos avancés. Applaudissez pour la famille, s'il vous plaît. Se retrouver te yo ko conseil ba trafic il faut que ça va carte maboma il faut la carte à liboma ko il faut ben la carte à liboma net ken yo nengo za na ben na ko yo ko tu liboma te carte te mala mo san pepe. Oui Trésor. Boni. Ouais ça va. Biso toi nzala toi un bloc relié. Non Trésor, ne te jouez pas avec moi, bo saka nanga te commune. Hein? Aziza uto benga nga o yaya lo ka relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi, on a tenu 300 € pour la provision. Mais vous avez besoin de l'élo. L'élo, car on a des biens, moi, vous avez ça de provision, tout va maman tienne une provision dans la coûté. Ne te joue pas avec moi, l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire, papa. Tala, bossa la lisu sur le col à Anste, cuisine nabiso. Et bongi c'est li bande konabino, nabamasa nabino, merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko, namokili mobimba. Consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine Abisso, topez beau s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topez beau benga na numéro ya Cuisine Abisso. Cuisine Abisso. Et ko komisa biloko nabino, naba famille nabino, paye pas ba master nabino, na Kinshasa. Surtout, profitez na formule Nabisso, pack poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture. Voilà, charmi internet, bonsoir, bonjour, les gros sites de la presse. Je tiens à vous signaler, on est là devant le village chez Temba dans Simalanga. Concert Yamounene, concert ya bien, Otoye Kobola Kisabino Lelo. Lelo, na ebi ki boza spécial, na ebi beaucoup CP la fort, au monde ané, Fabrice dans la balance d'un musicien, Patrick Bekamo a refait produire Lelo. Au monde a une conférence de presse et Salamaki. Aujourd'hui, ne balobara c'est la journée date ba problème té concert eza lelo troko ta bomona derrière nga eza village chez Temba pour zwa ba monio ce koleka awa effectivement eza pe boulot merci na ba tout ba soutenir la mission de près de loin troko ta na kati to mona nenga sa la balance to mona nenga sa makamonio so to mona pe concert pe et puis to mona tout nyonso ekoleka pour mona on ka na Congo mokili.
c'est pas comme une nana bouée. Alors on va pas pour ta ville, pour une facilité. Après on va pas pour on va pas tout, on va pas compliqué. Alors on va pas. Ya moi c'est le pas. Petit maintenant. Ya on dit là c'est. Pour bosser. Elle va kisika. Ça va faire. Alors on s'attend. Elle était pour moi je comprends laisse. You go only Kulu, battery. The cost of an tell a master of way. What the other you? S'il vous plaît, Mayaya, est-ce que vous faites la femme à Ouazate? Je vais les mots là. Fabrice médical général.
Olingo na ngai, uwe mula, madela chele, kaya kaya we.
Maman, c'est vrai, c'est la fiction. Je vous arrête encore au magasin, mais on guérit ça comme vous êtes. Je sais que j'ai irritation. Papa n'a pas d'invitation, n'a invitation. Mochilo Kinzote. Et Dieu. Obama, le dimanche. Je ne sais pas. Obama, le président Joseph Kaboba. Omajo, la maman de l'hôtel, Eric Ise Obama. Voici Nicolas et Obama. Quand je suis rentré ici, franchement j'étais vraiment étonné. Il
fort. Est-ce qu'on peut applaudir pour votre spectacle, s'il vous plaît? Merci à toute la famille, merci pour votre soutien. Même moi, je dis... Applaudissez pour la famille, s'il vous plaît. Avant qu'on a pas s'il vous plaît. Et puis mon frère Patrick Eka. Moi je suis villageois. C'est le Raïs. Merci beaucoup pour les chansons. Merci beaucoup pour les chansons. Ça fait ça, tu marches, après tu marches, après tu
ami internet bomoni bino moko toza na village chez Temba show ya grave omona mambo pe parti beka ma sala mama minene concert monene batu plein ya craquer rien à dire tout le monde peut bande rené baye tout le monde peut maïs au fabre on a invité par Koffi Olomide mais dans le concert ya moi na bon na panga moko telo na mo ba confort na ngape ba concert na moni janvier wa tato torino ya tembeye pendant une concert janvier mbote ouais mbote Benjamin Salanga Benzema tout le monde yo na concert à Patrick Beckham analyse oyo go sala lelo comment na Beckham la carrière nae même pas une année plein batu baye boye concert batu baye ba te kitoko mama bientôt ayo mono la musique yo mo za présent oro banini ouais na oro ba beaucoup d'encouragement belé sala tout le monde a culture ya mboka zo télévision tout le monde a jeune artiste ya munene ya mboka malgré outina ba orchestre songolo pagala a confronter grand salle grand ligulu ya chetema na kati ya ville et c'est belé ba sala ba succès ba kokate mais félicitations coup de chapeau la moni pelaka ba nom et moi la blague ma grande personnalité baé
bamesene makasi lokola bagi baskati mokonzi ya double continent tomoni mpenaka bametre poison bafingaka bandeko bafingaka ata mosusu fabricage mais tomoni bana fabricage avenir bana na ye na misu na biso oyo bafingaka leson nini okopesa bango wa félicitation artiste wana lokola baweranson lokolo ya bakofolo mide lokolo ya baartiste tout oyo baosala mna succès bapungola maboko na bana bango bazwa bénédiction boye eza bien tokanga bajeune artiste te bana batalant po to exploite yango dans les bords eosala bien nde tomoni mpendake wi fabricage félicitation na opa tomoni mpendake nzela eza molai kua tomona deja babisaloba bamise te aloba mise te me tomoni awa tomoni opeme na fabricage jambe bapompene esila nango te ngai nasu na problème ya motu te kua artiste nyonso asala mosala ne bien na otie loboko ngai naza mwana héritier wata to torine ya tembe puiske ya tembe dans les bons sens kasi ezalaka te mpo na ngai nabanga koaffronte baorchestre te nayaki pa kopolo mide le gars mopao omona nga naka pa les padre naka pa bato nyonso tu mais naza nde mwana ya héritier mpo kasi ezalaka te artiste or oyamba nganga mpe na oyamba ye ngai na star héritier eza fula bato oyo impression na yo yo mpo tamona mosi tomoni yo na concert ya bekam inesio oyo omoni ya fabricage na bana na ye esali yo nini esalinga bien parce que epona mavoi esalamona mpe na musique ya congo komona papa ye koassiste mwana na ye moko boo déjà dima to apprécie parce que eza juste moko bamisi bakoki mpe kolanda donc ça fait ça. Merci beaucoup. Merci. Kisha présence na yo awa na concert à village chez Temba omoni concert wane d'accord esalinga vraiment plaisir à trop komona l'œil du maître aza maestro fabricage aosoutenir moko ya mwana na ye esalinga plaisir à trop mpona ye namoni maestro na beli ya fabrice ebominga makasi salakata regarde la presse tomoni kotaya jet set yo mpo représente yango esali yo neni ndi oyo omoni yo ya liboso nga nasepeli mpo eza mini dynastie ozo comprendre bekam bayemi place moko na baninga na ye tali materasi eza mini dynastie to bato mpo bacomprendre c'est la musique congolaise qui gagne lelo bajeune baza kosala fierité ya musique na biso c'est une bonne chose il faut koféliciter fabricas d'abord parce que azwi l'initiative ya keno bandoko basangana bayemba apo nga nasepeli mwana bato maboko makasi mpo na mwana bato nanu mpo eka matondisi boko eliaka bato faut comprendre déjà je que non boyo eza bien en tout cas akadine mon ami nga nasepeli musique ya bien makambo ya bien quoi donc toza bien oyo bafingaka fabricage oyo base retrouve te yo kobeta baconseil bato bafingaka il faut kobeta oyo bakata maboma il faut ena karte ya liboma ko il faut bena pena karte ya liboma neti keni yo ndenge ozala na pena bendanga yo kutu liboma te karte te mbala moko sani pepe tokeni mikendelaka deya sani pepe tokeni pena kende sani pepe yo ndenge oza wana oyo nyonso bafingaka bakende sani pepe merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Bogard de la presse. Merci, c'était Patrick Beckham. Merci Koyago Melissa. Maman Ndili Wawa, un enfant comme les autres. Merci beaucoup na Océan Diallo et Balé Mbongo. Océan Diallo et puis Jonathan Ballon aussi. Merci beaucoup na Jonathan Ballon. Merci de mettre un cocoï. La épique restaurant www.congo-mikili. C'est votre frère Benji Benzema, le gros titre de la presse. Merci à vous. À la prochaine. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.